eza koya makama Eli toko lobela yango te parce que Nzambe a insisté boye raison na lobi ke kanga ba petit onyo so mibale na deux missions na ko travailler na bango équipe bato mibale kaka na ko travailler na bango rôle apesa ki yango yo Jéhu musala kozala ye mutu akoboma mutu nyonso oyo azali na kati na Israël azali kosala nani Baal Jéhu yebe mutu akoboma ba prophète nyonso Baal bazali na kati na mabele oyo Nzambe na pesa na Israël mais hey okamu ba rate na mbeli na mupanga ya Jéhu ba kimi ha Elise azawana ye mutu akolandela bango Elingo bage bakotika soso moko te sala kabala. Akosilisa bango. Parce que musala on nga pesa on yo Eli mais ça. Lende kutini. Hallelujah. Amen. La so zali ko so répondre biso. Poto zonga awa to ya koyeba koma mosala Nzambe oyo kazaka na ekei. Et puis to kotika ye. Poto zonga la sikoyo makolo ya Jezabel parce que bosa tende ko na ngai émission oyo ezali kolobela nini sumama ani Jezabel na molimo na ye molimo ya pité molimo ya dominance molimo ya mwasa azali ke soki naza kobima yo mbale kosala nini koloba te kotuna ngate bamakamu susu bible tiango na entre parenthèses baboyi kokota na mozindo po sarte elegaki mingi ya koma basi bayaye kodomine mibali pour toute l'existence ya Jezabel na Israël Mobile azaki na pouvoir mon côté, azaki na moya kolobate, azaki na contrôle mon côté. Alléluia. Alléluia. Comment Jézabel a zongeli sous troisième contrôle, na troisième désordre qui est saga siko wapi, na kata Samaria eza on continue avec Jézabel. Alléluia. Amen. Virou de patas pro cuidado, cuidado, povo de Deus é uma armadilha de Satã. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro cuidado, cuidado, povo de Deus é uma armadilha de Satã. Mulher de ministra é uma armadilha de Satanás. Mulher de barreguinha é uma armadilha de Satanás. Mulher de colão é uma armadilha de Satanás. Émission oyo place tozalika kolobela makambo itaye nini su mama ani Jezabel. Jezabel mwasi ya matata. Jezabel mwasi wa kwesi Israel. Jezabel oyo na molimo ya mokili ya baboka oyo bakosala kanzambe te sinoki bazana banzambe na bango banzambe ya mpungutu lengundo banzambe ya babal mais surtout banzambe oyo ezalaki relé na milimo itali ya bikobo molimo ya séduction molimo ya koprovoke mibali mais surtout molimo ya kodomine mibali na tango mobali akomi na maboko na yo mama ani na yebite soki nano mona teke papa wana bota na mwasi ne baza na bana wana libota très bien mais tango aye kozwa makamu na cité ekomi na ndako wana kutu donc amonaka lisusu te amonaka lisusu te mpo akekuti komona mami wata wana sukasa na molimo ya Jezabel donc ino azwi te ka tozoma molimo ya Jezabel donc bazalaka na bakosala yo donc bakopesa yo babiloko moko ezake yo moko ozaso na mwa ya koloba te ozo comprendre et puis okansaki mwasi alinga nzoka nde mpo akanga mo balare no wana oza nango wakangaka mo balare na yo me kaka kozwa oza na hôpital oza malade basi yango balekwe kaka mama ya bana moto akoya komona bapasi nyonso wana me basi wana na ntango bamoni okomi donc basise nyonso ko otika na eloko moko te nde bakimiti nde place koyebaka esiki moto mpena aza na molingo na ngai me batata bazoba yango nde to place tozaleli awa Nzambe amoni ete Israel nyonso mibali nyonso bakomaki bazoba na dominance ya molimo ya Jezabel ezalaki korenye kati na mokili oyo ya Samaria place tozali na Gilead bao basili koyeba yango place balibota ya Manasa bapesa bango mabele epai ya Joshua
na tango wana mabele bazalaki kokambola yango mama ani nayebi te soki mpe nano omona te na société na biso ete mama na bana azelaka salaire ya mobali na ndako na jour ya paye mais makambo moko akendaka na bureau et puis avant akende papa abendi kaka na caisse ya compagnie soit di ti prends un peu cet argent là mpona kokana nzela kaka mbongo bata nini ya mosala basalaka ngo baleka toujours mona kutu mama ya ndako ayeba nana ni atata bureau esika papa asalaka te bamami wata libanda wana bakendaka kuna bayeba na bureau bakosala mpe makambo na bango nyonso na kati ya bureau kuna molimo ya Jezabel ezali molimo eza kosala ete okomona une étudiante era examen kotanga ya tanga mikanda te pasa yebi ke professeur ya chimie wana tokopelaka na biso bato molimo ya Jezabel ezali kati na bango et puis aza mpe kosala médecine et puis jour ekozala ete asilisi bauniversité na babengi ye médecin et puis ntango okende sikoyo na hôpital bapesi ye asala curettage ye azokende kosala urologie jusqu'au niveau où aza kende kolongola na batrompe ya bato ya mama na bana kuna bapesi ye pathologie soit akende kosala comme laborantin kuna okende kokuta baréagent oyo bakoki kosalela baanalyse bateste nyonso bakoki kosala opesi ye ata vitesse ya sédimentation aza incapable ya kosala yango epuis kokosela bato bamaladi mosusu parce que na ntango kotanga ye azalaki na molimo ya Jezabel kokendaka kotalaka bapoint epa baprofesseur kokomaka bamakambo ya baprofesseur epuis sikoyo ta ya test ekoki molimo ya Jezabel mais grave encore ntango asisi examen azwi diplôme na ye bamosusu nano bazwi mosala te ye deja si azwa mosala parce que nayebi meme na directeur oyo asalaka na compagnie wana ayebi na chef du personnel oyo ya bisika wana akendaki so na molimo ya Jezabel molimo ya Jezabel yango moto esala ete afrique ekoti na se ya pauvreté moko ya kosakana te bamikili ezali kose développe biso développement ya kala na ntango ya colonialisme elekaki nango kitoko ke sikoyo mpona nini parce que molimo ya Jezabel ekomi incontrôlable molimo ya Jezabel yango moto eza kosala ete bamboka na biso ekomi na retard ya kosakana te parce ti bakonzi ya mboka bakomi mama na bana ye lisusu te akomi na 2-3 parce que c'est moi le chef mokonzi na mboka na biso na bonkulu na biso na village na biso ya kibokolo ayebalaka na ntango oza na combien de basi ebele na bonkulu na biso ifo kozala na basi ebele wana nde bayebeze yo tata moko akoswa n'est-ce pas nayebi te soki bazoluka nini osala mwasi no na ndako akoki te ozokende koluka su bato oyo okende na libanda okuna oke kolokota maladi na mwasi ya bato azalaki na ye innocente ale maladi susu esui ye nde biloko wana bato bazali koloba ete mwasi wana akendaki epai ya nganga yango wana azali kosala dominance siri mobali oyo me banganga baza na bango na puissance moko te yango wana bapaster na biso soki tokoki kozala na mayele soki tokoki kozala na bososoli ya nzambe ya kotanga malako na nzambe tokoya na publike tokoya na baeglise na biso koexplike te ezali kaka molimo ya Jezabel ezali na mwasi oyo me banganga bazali na force moko te parce que tomoni ete banganga oyo banganga ya Baale bakutani na prophète Eli est-ce que bakokaki kodemontre puissance na bango non parce que baza na bango yango te mais vraie puissance ezali démon qui est ange lui à Satan oyo ezali kosala kati na mama oyo abeli koma nani ya Jezabel bato mingi balobaka te Jezabel ezalaki mutu te ezalaki esprit non Jezabel azalaki réellement mutu d'abord azalaki même nani princesse epa ya papa na ye Etabal et puis azalaki reine epa mobali na ye nani aha elingi koloba te Jezabel ezali esprit ya mabe ezalaki kosala kati na nzoto ya mwasi abeli komo ya Jezabel et puis nkolo so amonaki bango déjà alobelaki bango na mokanda ya nini ya Apocalypse 2:20 place okoya komona mama ani sikoyo tokomi na point où tika to continuer bamakambo na biso ya Jezabel. Fica seguindo a moda, a sua vida vale mais. Não fica seguindo o ator, a sua vida vale mais. Não fica seguindo a droga, a sua vida vale mais. Não fica seguindo tabaco, a sua vida vale mais. Não fica seguindo mulher do outro, a sua vida vale mais. Oh meu irmão, a sua vida virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satã. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satã.
mulher minissaie, uma armadilha de Satanás. Mulher de barreguinha, uma armadilha de Satanás. Mulher de cola, uma armadilha de Satanás. Não fica seguindo a droga, a sua vida vale mais. Não fica seguindo tabaco, a sua vida vale mais. Não fica seguindo mulher do outro, a sua vida vale mais.